Elvis alikinga te ata na eloko moko te likolo nango na leki na bandeko na ye ba sans papier bato basi bakabela bango mikanda bato ba force ka po ba koma ba musicien bato batongaka basi ya bandeko na bango bato vina bango kabelanga sombelanga ngai yandi moto na zoloba je joue bio na mobali na we Elvis na banga ka ete soki abetaki yo poza ki mwasi na yo po bolala ki na hotel Elvis ana pouvoir a obetanga te na okotse prison a olapa vi na ye mobimba. Pourquoi vous avez lapidé Rachel? Kaka bino ne bofandaki awa. Fandaki awa. Elvis aza mobali kitoko a mérité na Rachel te. Rachel aza eloko te. Rachel aza soki boye na boye bakombo ebele. Nakia ko bimana kimbodila kaka bino ana oyebi niveau na yote andi wana za niveau na yote yokuto ozo mérité nde ba ministre boye na boye donc yako se retrouver des personnes oyo tokokani na pauvreté sans succès bilongi mabe boye na boye ana zolo ba selon bino po ezangate ana zo pesa bino na no raison tokuta ni siko des personnes batu ya niveau moko boyase soi-disant Olingani. Car na kati na biso lisusu. Bolingi bo bimisa lisusu moko ki aza na valeur, muso aza na valeur te. Finalement ba congolais. Bolingi nini? Bolingi nani? Hein? O nyoso za kozanga msala, kozanga mbongo. Rachel aza ilo côté, Andy aza ilo côté. Ba décider ba komi mwasi na mobali. Mais il faut bopé sa bango chance. Ce qui est solo. Neti ngai Andy. Na mailo nga na zanango. Ce qui des personnes na monique oya kendaki côté ya Kimbodi les simbité o azani vona été Kimbodi la za grande dame oya kendaki côté ya Elvis et simbité o Elvis aza ce qui est un grand monsieur boyena boye parce que des personnes wana ngai Andi na rolobakaka topé sa bango chance na roloba bongo c'est que des personnes oyo bazana niveau te mais pourquoi bazangi sibino kimia hein? Pourquoi beaucoup de celles là bango ba live trop? Je joue bio. Nga lelo na lingi na confirmer lo ki ngai Yandi. Naza mobali na leki Elvino. Po ba live na nga nyoso. Na yaka na lokutate, ba live na nga nyoso. Na yaka na kolobela vie ya batute, ba live na nga nyoso. Ndenge boyebi nga na ba live. Eza ba live ya kisongi te ke Kinganya sala ki boy et puis eza ba live ya kolinga basi ya batute donc ba femme mariée. Likolo ya visibilité Elvino akende kolinga continuer. Boyebi. Akomi kotonga batu. Elvino wana obino bozo mona ile loki malunga. Aza ex mukala ya Rosette Kongosa. Et bongo ngai lelo soki ngana za mukala na mérité kolinga Rachel te. Et bon, Elvino mukala ya Rachel ya nani ya Rosette Kongosa. Pour muto abimisi Elvino, pour mokiliba yebaye, c'est Rachel et c'est Rosette Kongosa. Donc mukala onga na salaki, soit onga na zo sala, yepe asalaki yango. Mais Rachel alinga ki ye na kimukala na ye. Alors nga siko soki Rachel pe pour Rachel alokotaka. Alokoti eloko, asokoli, alakisi ndenge balataka. Sikoyo ya neti ya salaka azi original nangwanzu asangisi ya telemi akangi photo ebele en choko moto munene bolobi oh un grand monsieur mais na mutu na ye mwana mwasi songi kotonga kofinga et puis afinga ka banani sans raison akulala la muki boya bandi kofinga yo je joue bio ngai Andi CV na ngai eza bien ke ya Elvino ke ya yo. Pour yo déjà, ceux qui yo kuto, tantine je dit. Muto bimana mibali tout, ya Château Rouge. Obimana mindele nyoso ya ba clochard, awana poto. Mais na suka, ok koko sel susu na église, obimi pe na ba pasteur. Famille moko boy, et pesi yo chance, bazui mwana na bango, ba pesi yo. Obali, mokili moni, to pesi bino chance.
Et bon ngai pensa mobali on a eu ko imposer respect nanga nanzimina bimama be mokili mobimba bai nanga mais nazalaka ta na 2 ou 3 personnes au baza vrai na andi mabeza muto kangi ba commentaire afungolanga ba commentaire s'il te plaît et puis bo bloquer mutote ni ba finga andi ni ba finga Elvis bozana droit ya ko bloquer mutote ba modérateur nanga baza bozaka bino bomiebi na droit olongola bino te na olongola ka pe bino te bozaka wana ba finga andi botika ba finga Elvis botika ba bloquer mutote ceux qui bomoni ke ba netinga ceux qui ba finginga pourquoi ba question ça ébélé au bout se poser na minute ngai andi vraie version ya histoire ya ngana Rachel mokili mobimba ba ebité pour éviter mais tika lelo na ngana ya ko informer bino ke o bino bozo kanisa eza yangote eza yangote je joue bio Elvino azama kasi na ko enregistrer bato o eza information na zo pesa yo Elvino azama kasi na ko enregistrer bato soki yo lobi pona yo ki na live na lobi ke andi nani Rachel andi a ko enregistrer yo andi a ko filmer mutakala téléphone ya tantine Elvino etondi na mitakala benga Rachel Elvino ye moko ngana za na ba preuve place ya zolo bake Elvino uti ko lobake soki Rachel a meki ko publier vidéo na ye ndenge azo koya maladi ya ndeke ya ko balancer ba vidéo ya mitakala ya Rachel oya zanango moi si nyoso Elvino abimaka na ye azana mutakala na ye vomi andi aye kokota na dossier ya mwasi moko boye oyo mwasi avant boye ba andi déjà boye ki déjà mitakala ya kimbodila tango akomi na andi bomona ki lisusu mitakala tango lisusu akabwani na andi bo continue ki lisusu komona mitakala siko entre nga na kimbodila muto oyo contenu na eza mitakala eza andi ou bien eza ye po avant na ya na vie ya kimbodila botikala koyokela na makambo mitakala te eza te cachet judiciaire nangeza vide botier Elvis botier andi ngai na mutema nanga nazwi andi Elvis azala mitakala ya basi ebele na telefone na ye Elvis Junior ce qui est zuwa yona Rachel nde boza bambanda ngana camarade na yote na mondia ba pedula kombo langeza kuna te Junior yo za mutu moko boye tango ba pesa ki yo chance ba ki ko pesa yo mwasi na yo aza zolo lokola préservatif ba salela mwasi yo alingi yo pona azo envier poto pour à part poto mwana mwasi wana zolo munene akolinga yo te même famille na bango eza famille ya soni biso toza ba bantu koma bozui mwasi bokie ko balisa na muninga na ye mwasi makambo o ezalaka te na première fois na moni makambo wana Congo kaka Congo et puis la kisi pensa que famille ya mwasi na yo famille wana bazaba pauvre ba moni kaka juju bio mai ya mibali tonzi na nzoto na ye et komisi ya komi lokola mwana o ya bela kasoki boaki matama elemba déjà pona mai ya biso mibali bino siko bomoni mobali ye wana bozui mwana na bino boke ko pesa ye akomisi ye mwasi na ye mais na kati ya ndako wana bazalaka debasi mobali azati ya moko déjà ça juju bio mutu soki mobali ya tante na ye wana eza témoignage mais boluka pe ba histoire ya andi no boya na vinanga boko koya nango te ponga na za mwana ndakunga et bozela les jours ngai na ko décider na bimisela bino fiancé nanga mwasi onga na lingaka na mutema nanga
et les jours en gros na éviter ceux qui bon mon anga sur les réseaux sociaux bon qui comme mon anga na poster photo nanga bon mon anga na za na vacances bon mais il y a comme mon anga penza ya boy bon tiko comme langa kombo nono hein na respecta kaye makasi yepe respecta nga na minute on a besoin na lobby na bino très bien que na za na dossier ya Elvino na Juju Bio boko tsa kombo mtu msusu wa te boyoki tango makambo ya constituer simbi kuna teno no wana zo pété ba pla kuna komi liboma bozo mona ete bomoni teki ya komi na ye azui déjà trouble ndenge za wana pona makambo ya mboka kuna azana baguerre na ye kuna bino bozo elanga non aza combattant azo bundela mboka kuna bokende kuna oh biso to yebisa ki bino awa ngala lingande ko lobela makambo ya politique te tango boyoki déjà bato soit disant bato ya mayele bokomi ko vanda bolobio ba bengi biso na groupe moko boye to banda ko soutenir première dame régime wana échec donc bango baza makasi na kotinda mbongo pour ba soutenir bango mais baza makasi na kosil sanzala o ezana Kishasa te Kishasa kuna eloko ezate baza makasi na kotinda mbongo donc baza bato ya matalana baza lokola ba Elvis Nkoi do bango baza na besoin ka ba monana ba yebana bakanisa ike 10 ans eza inane yango wana esili deuxième mandat esili ba moni deuxième mandat esuki ba ke ko benga bato soit disant basala ki bango makambo ya banani soki ve soki bo basala ki bango boya bo sala ba vidéo to pesa bino mbongo bokende koloba kuna ke biso nde soki ba viola ki biso soki basala ki biso ndenge nini to pesa lisusu Félix Tshisekedi chance ya nini bozo pesa. Est-ce que tango yaki na pouvoir wana selon bino bomona ke bozi président Malonga hein lelo e komi première dame ba voice na ye et ke zongi ya première dame pour sécurité ponga na yebi ba secret présidentiel et bimakate ce que bimisi secret wana c'est que ba bomio mais boyoka ka première dame ya zomiyoka première dame ya zotonga ba makango ya mobali na ye mais Congo wana za pays te Congo wana ekufa Congo yé moko déjà président na bino aloba ki déjà que merci beaucoup yé moko président na bino aloba ki déjà que mboka ngo ekufa bandakala mboko bino bozo bete la tolo ekufa ba konda déjà ngo bino bozo ya kolakisa biso boye na boye. Est-ce que tana époque ya Olive Lembe tango azala ki wana est-ce que bino ti lelo botika la koyoka ta voice ya maman Olive moko e fuite kaka e ko bandana ndeni e loko la manique auti alala ki awalamuki aye donc ngana bandi ko confirmer makambo tout o bizengi ya réseau balobaka seki eza ya solo maniki abimaki awati maniki alobiki Denise Nyakero ko ayiba ki ngambongo nanga atinda ki ngana sala musala moko boye na sala ki mi afuta ki ngate pero loa abeli na Belgique alobiki Denise au comité na niveau ya ba maniki alobaki ngana kote la ki mama Denise na lobité mama Denise akokoma na niveau wana te mais lelo vérité komi basali si bango misala mama Kimpi asali misala Valérie wana soki donc ndé na comprendre na régime na bino soki ozama kasi na kofinga okomi na yo agent de l'état baso futa mbongo na préféré mama Olive oya mona kike azuba comédien moko boye alubinga na obando soutenir bino ngai penza bino bosekisaka Congo stress eleki bino ifo bozala wana na préféré ye o makambo na enyoso na Congo siko ye première dame oyaza na minito bambongo na enyoso ole asunga peuple congolais o bazo souffrir kuna na Congo na Goma azotindela batu ya poto o baliaka kaf o ba soutenir ye mama Denise je t'aime tellement ma maman côté Elamba oleki mama Olive nzoto oleki mama Olive tonalité ce que zolo ba français mundele ko denda na tapis rouge oleki mama Olive ba grade o penza moi 6 fois zala nango oleki charisme pe topesi siko olingi nini lisusu baya kokumisa yo nini mobile no déjà kumisa kayo asanzola kayo odendaka déjà na tapis rouge oza wana yonde la reine
mais aux autres de la biloko moko boye mbongo ba sans papier moko boye mbongo po ba banda ko soutenir yo ba ko soutenir yo na nini yonde numéro 1 yonde ngi ozawana à part ko lobaka ke nzambe nga lobi na kota paradis ozali suna makambo msuti okosala na ko accompagner mobali na yo na ba travaux na c'est tout tala ndenge okiti niveau bino bozo kanise puis bato misupe ya maele bazoya ndenge zawana bazofinga mama Denise nani ayebisi bino bazofinga mama Denise et bongo Gisèle Mpela zanani aza étrangère bino boyebi teke mama Denise asalaki bakangaki Gisèle Mpela ba beti fimbo ba refoulé na 20h na aéroport international d'Enjili akeko se retrouver na Belgique Gisèle Mpela azana bana oya bota na fati yé pona Gisèle Mpela oya zalaki crime ba betaka ye ba salaka ye makambo ya salité bokote la été hein boganga te hein pona nini Gisèle Mpela pesa ki bino mbongo te mais bozo soutenir maman Denise oyo po et puis a escroquer bino akosi bino mbongo batindeli pe bino te po manike ayaki awa mama wana ya libo mama nike ayaki awa lobike Denise atinda kinga na kopi moko boya kofingela mutu mais bafutanga mbongo te bino tu boboyaki siko lelo ye wana asali silsuba tu misala kuna azofuta bango te siko fuck up akiko sala ngona bato ya bilobela ya réseaux sociaux ngai yandi kabiliste ya makila atana lali bola musinga olinga nani Kabila nazana bozana droit ko yebisanga te oboye na boye po eloko bozata na eloko moko te bozo convaincre na régime oyo ezate na préféré Kabila nanga guerre yaki na Goma batikala kozwa Goma en otage pendant ata 1 mois ya pamba te mais lelo ndenge na zolo baboy Goma Bukavu tokende 2 ans et komi pays mususu président na bino bozolo bela akenda akuna te na place bino bo vanda bo ganga bo lela pona peuple na biso bazo souffrir na Goma bino bozo sala makele na réseaux sociaux bakingani baliaka mbongo est-ce que mbala liboso batu ba yiba mbongo kamera yiba kimbongo ya 100 jours wat bakanga ki ete mais Constant Mutamba oya yeko s'imposer pour ba condamner Kabila pour ba kanga Kabila aza na prison Félix Tshisekedi est égal à Kabila le reste bo kanga bambanga na bino bolia mbongo na bino ya CAF makamba politique etalinga te botikango yango moni batutu bazo soutenir ye bazo forcer kaka meme tout na bango ezo sala le soubienté mama Kongo akomi ko sala live ya hotelema maboko boy singango wana ozana kraka nzambe akangisi yo boy mama Kongo bandana yeba yo ofanda kana kiso ki osala live okomi agité agitation wana nde dano no pia zanango dano no akomi ko craquer akomi ko finga batutu bandana sala ba live nanga awa natanga lisukomba dano no te et puis relation nga na dano no lilo nga na informer bino ezalaki ya solo ngai yandi mutu na boyi na lobike éducation ya bana ezate papa aza déjà la moi réputation ya mabe naki ko bakisa pe mama pe réputation ya mabe bana nanga na côté ya bango nini bana nanga na ko expliquer bango nini na boyi nga mutu na boyi dano no soki ye mutu wa boyinga aya na ba preuve nga linga ko chrétien nga te na ko beba na mokili mobimba oyena makambo lokuta na ye na vérité et comme yo soki ba boyi yo omoni so to boya ni na privé to lingana ki na privé to boya ni na privé mais etika la secret siko ozo mimango na ba page po isala nini ozo lobelango na live po na nini tika toza na problème te to fingani te toza na banyongo te juste na décider que na boy po na nini réputation nanga déjà et bandaki déjà ko beba mais vaut mieux nga kutu na ko récupérer yango alors nga na décider na boy yo ngande na boy kende ko wanga na ye na ba preuve boyebi très bien au pandi au boy na ye na ba preuve alors na omemo musika te parce que ozande konanga to linganaki na bonanga na boy et après ce qui bolamu osalanga bolamu ngapi na salaki o bolamu tika ko chrétien nga na zala mutema ya muteso ki o chrétien nga na koya na zalaka bongo et puis boyebi nga très bien mais bozoya ko chrétien nga o bobi misanga mwana mabe nani yango o boluka ke ana ozwa raison nini mitakala na eza partout akozwa raison nini mama mukolo azanga mwana akozwa raison nini kimbodile longi mabe tala ngai raison wana na bozolo bango eza na couleur nini respect obino bozoluka eza na couleur nini mutu nyoso azana droit kolobela vie na ye ngai yandi nakomi bongo soki na lali na lamuki na moni o
bazo finga di diston na côté lié na kopé na ndambo ya kanai énergie nga moko téléphone nanga connexion nanga moko muto afutela nga ndako azate mu azate. D'accord? Ba fingi manike na lali na lamuki bien na côté li manike. Et après ba fingi Karine Mokonzi na côté lié na encore na wibo ko finga même de la Chine te ngape na ye na côté lié na koma bongo. Dans nos silama awa silama oyebi très bien ce qui n'a pas démarré yo oyebi très bien que na bota maseki. Faites attention ko ganga wana wu ngana maîtriser yango déjà awa mbala suka koyaka na kombo na ngate ngape na intérêt histoire na yo lelo na kotanga kombo na yo te et na bloqué au partout. Deuxième fois yango na bloqué kayo yo mutolela kuna epambo karivino andi a bloqué nga ba débloquer nga tala botika ngande na fandi kimia botika ngande na fandi kimia d'abord Tantine Judith yaka ngai andi nalata ki veste ya mwana ya mwasi nanga eloko ezoboma yo oza na malédiction okokota na otina se ya mabele po lata ki basouvetima ya papansa papansa aza mwana na yo te papansa aza ndeko na yo te papansa aza camarade na yo te et puis papa wana azaki docteur na niveau ya français boyebi te bisika papa wana kotaki yo lata ki basouvetima na ye na chemise na ya Balenciaga lokoso ozana nzo ndenge oza wana papa wana azana nzoto na yo otambolaka na ye partout. Jojo biolobi na ngai ke ngai yandi naza niveau Elvis te Elvis déjà zana makila ya mutu na sima na ye Elvis nkoi azana makila ya mutu o awa ezaki bombanda nga nazo swana na mbanda na nga oh ba voice boy na boy na koya nango te na ye bon soit na kokipe koya na oyo nga na lingi po na privé ba uti ko pekisanga ba yebi raison nini o ba pekiselinga pona ba makambo wana mais o ezotanga po Juju bio aye ko comparer nga na Elvis nga yandi na fandi na la kiso ke Elvis aza juste moyibi aza juste escroc gigolo kizengi akoya ka malade ya ndeke ngai ba finga kanga awa andi pedula boyena boye na tikala koloba teke na ko porter mutu plainte soki obimisi video na ngai ya boye na ko porter au plainte jamais tango Elvis azoki ndeko wanga na kuna ke ye Elvis ngai andi nazwaki juste makolo ya Rachel na tie na compte na ngai bino batutu bozo sala ba analyse bo fongola makutu na bino bo yokanga bien Tantine Elvino problème e bandi wapi ngai yandi nazui makolo ya Rachel bisanza ya Elvino mwasi ya mabe Elvino mwasi ya malédiction o famille nkoi bayaki ko lapider na réseaux sociaux awawa na bayaya na ye likambo oyo famille nanga bakotika ko sala ngote likambo ya mariage nanga famille nanga bazana droit okota te na ndako ya Rachel olijo nkoi avanda kikuna bayaya na ye bavanda na ndako wana soki Rachel ayebi ba kombo ya ba mafuta oya nchoko eza po na famille wana bavanda kikuna na ndako wana Rachel alambi atieli bango balie batondi baye ko lapider na réseaux sociaux Jojo bio eloko zolo bakinga na salaki kimbodila na réseaux sociaux vomienga na yaki nga moko nazalaki accompagner na famille na ngate donc eza makambo ya deux personnes ba mona na mitakala c'est normal toki kolala to la mukinga na Armstrong to zongani boyoki pesoni sikoyo Elvino emoko ayaki ko finga Rachel Elvino emoko bayaya na ye baye ko lapider Rachel eza famille moko boye balingaka place mbongo eza famille moko boye balingaka place succès eza famille moko boye balinga do baza ba engra nanu na mona banda na botama famille koi famille ya Sony Elvino yo olobike Jojo bio olobike Rachel muto azotinda ngai azozwa pe ba matière azopesa Chantal Bola pona nini bafinga Elvino c'est faux. Elvino bafinga est déjà sida avant akoma oyazalelo
Elvino bamatisa déjà bandeko na yo bakufa na miniature avant akoma oyo akomi lelo. Elvino aswana déjà na bana basi avant akoma boss na bino oyo akomi lelo. Zela. On dirait bo boss anaka. Hein? Batu o ba heavy live oyo. Ceux qui za date nini. Ngamoko na banana ko expliquer bino. Tozo ngana ke ba pesa ka matière te, matière ya famille wana. Bango moko batu ba yaki nango na réseaux sociaux et Elvis ye moko ayaki ko confirmer les biso matière wana. Oyo eza Elvis. Koyaka teke yacha botamu yo ko finga ngake ngai gos ngana na sidani. Est-ce que vous avez ça live on a le bagage c'est faux boutique là non bongo boyo so ba fingi yo kuna ba conseil yo makamuke Elvina lo bagage zana soki azana boy pourquoi yo la tanga songa papa tuko ba yaka makamu na yo pananga ba vidéo oyo tangu yo so ba TikTok na ba muninga na zo tinda o sika ba makolo na yo salite kubuka ozo mona na uta village ngate muna tinda yango Karina sana ngo ekolinga tiko ba do pousser ba toi qui ne tina ba porte. Bon père na entre bino na bino suma pe. C'est calme elle moi écoute. C'est calme elle OK. Tu bibino to ba ochi la muninga na se parce que ba o éviter que ba ça na ba problème. Et alors on a ba tu bazoba. Aya pe aloba. Tant jino a sala live. Aloba il ba n'importe quoi sur yo. Tango Junior a salaka live. Aloba qui dit n'importe quoi, sérieux. Elvis, à l'époque, Jojo Bio, azalaki na réputation ya mabe po azalaki pedola oya kolata robe. Yo soi-disant, un grand messier. Bokoma ki ba camarade ndeni ni ponga na banga ka ba pedola. On a réputation na ngamo konga na ko poussa na pembeni na bangote, ba antichrist. Yo sikoyo. Yo mutu ya mayele, yo intellectuel, yo licencié. Et comment ki ndenge nini bokoma ki camarade na junior, ti bokomi na niveau ya yo oke ko beta junior. Awa tango wande ko finga yo sida ki ozanango, ezalaki avant to ya ko pesa ba valeur to pesa ki yo na réseaux sociaux. Awa tantine Elvin mutu azo swana na bana basi. À l'époque, andi azalaki na berceau ya maman na bango. Elvin on taloba yango. Tant je n'ai fini là, ce moment na kipango te parce que ça on a bino ba TikTok. Bino ba tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Kunanga na zui juste makolo ya Rachel na posté. Obeli. Mais aka TikTok. Au moni biso boyete. Na ko kende pe na compte ya Rachel na zui makolo na ye na posté. Tous les coups sont permis. Ali na beti yo kumoko kao. Siko oyo beta ki batu nde ezalaki permis. Oyo ngai andi eza permis te. O olinga ka Rachel ti lelo. Et Rachel nde mutu boyi azo bengana lokola mboa. Au bengana oti. Oh, à l'époque, tango ya zalaki na besoin na yo mona ki elo côté. Alors na minute oyo azal sou na besoin na yote. Lamba lia. Rachel nde akoyate. Na bato bino bozozela ke akoya ko se justifier o basaleli comme on a boy na boy. Rachel azana droit ya ko sala live te ni vidéo te. Chance wana ndia ko pesa rabino ngoli soute. Boyo kaka voix na ndenge bozo ka boy na boy mais afongoli penza caméra boy avandi azoloba never. Aboyo et puis yemu tozo bengana yo. Tango yo zo wangana mais yebi très bien que Rachel mutozo bengana yo. Ozana chance pour makambo na zo bikisa bato ebele hein. Na zo épargner bato ebele na makambo. Elvis oyebi très bien de quoi je suis capable. Na ko tumba mboka. Yo loba na omoni mboko yo penza ya France na zikisi yango moto penza. Ngai yanzi. Nazana bato na nga o yanga nga na lingaka. Yango na zo tala kaka soki na beti boye. Eko sopa. Soki na sali boye, eko sala boye na boye. Yango na zo po tala. Omoni ata suki eye ekomi awa ezwi limite nango nga naza bongo naza mwana malamu na respectaka bao yanga naza pe na droit ya kotia biloko nyonso te pona bimake andi yebi koloba non naza na ba limite place na moni ki ekosopa na droit kotia ngo te mais tika nde koloba ozoloba trop oza agité biloko yozo sala bana basi nde basala kango.
Voilà. Ce qui bolandi bien, live oyo, pembeni na ye, azaki na Rachel, azaki na ndako Rachel. Elvino déjà basi ba finga papa na yo. Déjà basi ba finga maman na bino. Basi ba finga déjà ba yaya na bino soit des aos qui a kufa. Alors pourquoi bino bozo wa pouvoir na ba yaya na we ya lokuta ya kotonga ka bato. Bozo ko sa bato ke Rachel mutozo pesa ka matière et pas Chantal Bola. Pour makambo yo linga ki oleka nango et pas mige ngana ye nango. Yo kuna soit disant makambo ya voice wana ndena za na ba réserve. Mais Elvino longola patience na makambo wana. Pour na moni ozo kende très loin. Olobi ke patience muto enregistrer ki biso. Eza patience te. Eza muto mususu et puis yo pe Elvino. OK qu'on enregistrer bato mususu. Elvino enregistrer ka mutu tout. Mutu nyonso yebi ki afongola déjà Elvino porte ya ndako na ye. Elvino wana matière na ye. Toza kakao. Soki na kufi na kena cimetière. Ata soki na kozana na lifelo. Soki na lola. Boko tindela ngasa ngo lobi andi e yindi. Elvino déjà ba parano ba finga maka déjà. Papa na wana professeur à université a finga maka déjà. Avant to ya koyeba, avant to classer on a ba niveau to pesa kiyo. Papa no déjà zala na miniature. Elvis tika vinanga. Tika vinanga. Soki na kota kutu na ndako ya kimbodila, place ifalaki ba sacrifier nga kuna na bimi ti lelo na zakaka. Donc yo kokanga te ngai yandi. Naza puissance de feu. Na utika la 2 ou 3 personnes. Même ba membre famille nanga soki balobi ke to boyo na kenda bango wapi. Mama o ya botanga za déjà na mabele. Na kenda bango wapi. Na minito nga na réveil aka mwasi nanga bana nanga. Moi, j'ai de preuves, hein. Il y a pas de vidéo que nous filmons dans maman nanga, ben sanité. Moi, on a filmé maman, on a filmé papa là. Mon père, c'est un intellectuel. Papa n'a défendu mémoire à comment livre. Intellectuel, a défendre mémoire à comment livre, mais à boti moi na gigolo. A boti moi na auto yebi place ya sala kate. Papa na bino intellectuel, il fallait que tout le monde na bureau moko boy. Papa na bino intellectuel, il fallait que tout le monde kwenda vutuka na ba avion. Papa na bino basi na yo, batu ba sale la kaye Western. Elvino. Ngasi ko na zobi mande na vrai moi si na yo. Mjinga. Ya Rachel kutozokosa. Vraiment si na yo lingaka. Ngasi ko nazo konza ye. Soki na silisi yawa na publier moi si na yo na compte nanga. Kaka siku. Omonika soki na kati live yo na publier moi si na yo. Oh yo motema na ela la ka place wana. Ngasi ko mutu nazo gérer na privé. Allo chérie, mon amour. Momoni yo ndenge ozawana o telengani. Elvino, eza mutu nyonso tende ba tala nga penza. Nga na bandaka mutu te mais soki oye na yoka ape mutu te. On essaie identité na. Même maman na biso azalaki alobi ah kama wana wana siliki déjà isili. Soki na bandi kolela de 12h à 19h. Posa na kufa kaka. Ngala zala bongo ngala zala bien na bawo yanga. Pona défendre bawo yanga. Na uki kozwa même ata bomo inanga na ti yango donc. Place tout s'il s'agit na kota pona défendre bawo yanga na kendaka. Mais au soir au tien na miniature. Plus loin que ça, on voit yana nga kota ensemble mabele. Au créer faut contre tien bobi akufa na sida. Et attention. Elvino. Guerre ezalaki ya 2000 combien? Potango bazolo bawa. Chantal Bola te muto azolo. Chantal a uti kotie na miniature. Mais peut-être Chantal a zongi kaka talika ba archive lokoti na ya zongi si. Neti nga tango nazo ya ko attaquer na yango to tika ko sala mabe elanda kabiso. Mutu soki olingi obala, loka mwasi azana témoignage ya bien. Po même na ko bota na makila, tozo aka 50-50.
50 ezalaka ya papa yango toloba o naza 50 congolais 50 belge ezalaka bongo ngai soki ndenge naza boy déjà na bima déjà na monde ya réseaux sociaux déjà naza na moi ba crête moko na chrétiaki déjà bato naza na facilité ya kolobela mutu di n'importe quoi donc tango nazo luka mwasi il faut na luka mwasi o mutu na epenza mayeleza mwana mwasi aza na réputation ya bien mwana mwasi soki mokili ba moni bagangi il faut nazala na mwasi wana mwasi wa okokoloba te mwasi ya kozala donc okoka akozala na facilité ya kofinga mutu te yango bomoni nga na lobi basi ya internet na bo po nga moko déjà CV na nga e baby donc mwasi nangi fo azala penza mama ya ndako et puis nakoyebi se soki nalingi na publier nanga nakopublier yo tellement ki oza papa ya zoba yo ndenge oza wana oza papa ya zoba oza papa te ke au moins il faut à présenter na miso ya bato po oza ki zengi ndenge oza wana. Attention, zonga qui est tout na camarade na okutne oya bandeko ya oloba ya yo pananga yo soki mobile na kongolela ko compte nickel ngana yeba ka mondeni donc yo ke dans sola na kutne ngana yeba ka mondeni makambo mukanda na ngana yeba ka ngo jour oyo sa live mobile na beti yo j'étais en ligne boyoka mwana mobile azaka na makambo ya bana yeba camarade neza ka bana basi kisongi na ye ka kote ya bana basi makambo azoloba wa mutu azoloba makambo eza Elvino mokili banga batu misusu eza bato kopusa na pembeni na biso te batu misusu eza tala eza na ba famille misusu o eza déjà maudit donc ceux qui oye olingi ko songa famille wana nzambe abetio buyi mon amour na o eza makambo nanga juste na Elvino na Jojo Bio nazaki kutu na besoin sala live te live ya Jojo Bio nde salinga na sala live. Courtenay m'a réveillé à 2h du matin pour me dire que au moins nous non écoulaté mobile na bedi et tout en tout cas franchement garçon là les ici Courtenay wana so Courtenay bozoyoka femme mariée azobenga 2h du matin ndomba avec ici et tout même si on a bien écoute moi on so la Rosette so qui Rosette franchement au dépend de la garçon là sungaye yo Courtenay pese mukanda makambo on lo babo tout na Courtenay so na kosa sungaye pese mukanda yo aussi au pesa déjà combien de personnes yo moko nana po yo za na mtaba ya mobile intérêt ekendaka côté ya mama ofanda na bana place moko te okipaka bana na yo te soki ozi mbongo na yo yo komi na niveau kutu ya kopakola lisu te komi ya batonga bazo chuba yo choko po basi ba mona yo basi ba lula yo me ngai yanga naibaka prix ya saki ya sima ngai elesaka bana nanga ngai naibi nanga bilamba ya griffe moi je m'en fous mais soki na vandi na zolo bolobi ke andi mutu azoloba mais bana nanga bazala bien bana nanga bazala place moko et puis ngai andi eloko ozomona ki eza grave pona okabela mutu Elvis ngai nakozwa mukanda na zuna pesi mutu ponga moko na 10 ans po bolamu pe ya bato egangaka ngai naza capable ya osalango na mututu onga na lingi na lobi na pesio Elvino kana live na kana nani na boye Elvino très bien soki batu bosani bo se rappeler na histoire boyo kaka ke yabe de tous akweyaka histoire ezalaki boy nga na Elvino histoire wana Elvino aza moyibi awa na poto eza na bandako misusu oyo mindele misusu ba voyageaka soki a voyager akangi ndako na ye bandako ezalaka na ba cave bakoki na bango exemple ata na Montpellier bavandi na bango kuna basali bavi na bango ti soki balembi nde bakozonga siko bakendaka pe baumelaka siko kandenge ezalaka bana quartier bakoki koyeba porte wana tomonaka lisusu bato te Elvino siko aza na bato bayaka babuki porte wana aluki bato na ye nde oyoki bandako wana o nauti kobimisa deuxième appartement nanga ba appartement wana botu na ye lelo ayela bino ba document na mukanda nini ya malonga o penza yé penza azwaki ba crédit boye na boye ceux qui ont la nationalité pourquoi Elvino azwaka vol direct te na awa Kinshasa Elvino kitaka Braza Kinshasa ceux qui ngana boye yaka na bien na yo o azwaki vol direct France Kinshasa ngai pesi au défi pose TikToker yaka na bien wana billet ya awa Kinshasa ba mail na biso tikala
wana posa na tangelo na kombo mutu asombela ki obiye wana ta garçon ya kabelanga sombelanga ta escroc atambola na ba carte ya basi na poche na ye na ozongisela yo ta garçon ayibaka ba voiture na Belgique ya tindi na Congo ta garçon atambola na ba criminel tangu ba ye ba buki porte wana ya be azoluka ndako nde place sipoyo ya lobiki ngana zana ndako na yebani na bayer bo pesa mbongo wana obando pesa bayer ya be azimbongo na ye caution na avance apesi loyer kandenge zalaka Elvino akie kosomba nchoko atie pat mosusu akie kosomba bilamba yabe soki komi ka le 5 apesi Elvino mbongo Elvino alie et comme il est 5 apesi mbongo et comme na niveau yabe mukolo ndako makambo na zolo beza bato bakufa te yabe aza vivante et puis aza ndeko Elvino baleka ba contredire nga na ba preuve Elvino osakana na mutu oyo azo bimana mwasi yo zalaki na ye tangu na zolo belo ke mujinga za mwasi nanga donc yo zo ndimelanga te osakana na mutu aza na matière ya vie na yo mobimba yabe batu baye bakuti ndako na bango mutu aza bakie soki na mairie soki bakie ko porter plainte bapesi baye soki 2 jours babimana ndako batu bazwi biloko nyonso babimisi libanda yabe alataka robe ya mulai jour wana akomi kolanda Elvino pesa ngambongo nanga Elvino boy na boy bakolo ndako baye nde yabe anyati robe a glissé a kwei nde place problème ya zemi ya yabe ebimaka zemi na ye elongwe ni yabe azwaki pesa zemi na libumu na ye azalaki nango na makambo nyonso bolobaka boy na boy non ezande abande kolanda moyibi oya yibaki mbongo ake kokweya zemi na ye elongwe soki mwana yabe akufaki makile ya mwana wana na mutu Elvino moyibi yaka oya kokosanga yo lobaki na live na yo kaka live oyo ezaka pona kati eza na place ozolobaki yo somba déjà 2 appartements awa mais na 2 appartements na suka okie ko suka ki Mario na ndako ya Rachel zwa courage bima expliquer mokili mobimba ke yo ndenge ozawana tilelo okendaka na voiture ozolala na se ya immeuble ya Rachel mutu aboyi ko fongola porte na ye nga na porte makolo ya Rachel na compte nanga Elvino soki na lingi na mema yo na memo likolo makasi mela lingi nanga na toucher ba oyanga te yango na zo suka kana ba makambo no nanu ya oya mike Elvino yo oza lokuta pourquoi yo ozokosa pona yoki yo lobike bakoseli yo makambo yo otikala kobenga ninde kwa ba Rachel bokutana te Rachel mutu azolinga yo boy na boy Rachel kutu alinga homona ote pour façon Rachel abenga na kayo lokola mbwa façon Rachel abenga na kayo lokola mbwa ko yaka na famille na biso te to boy yo mutu yebi yo oke kuna côté famille ba Rachel mais ozo boya pona nini loba vérité ke ngana yo tozo elande Rachel loba vérité oselo yo ngana za mobali Rachel zuwa mutu posa kufa kaka mi boma akomi ko benga nga masque numéro andi aweza poto oza mopaya na kosalo mabe Elvino na zana dossier na mwasi oya atambolaka na ba criminel kimbodila soki ya salinga lelo mabe yebake ezayo nazana do omoni osali erreur pour kimbodila déjà lobaki okotsanga na sia mabele il fallait pas oya koloba makambo na parce que opesi pouvoir a oluka batu ba obomanga parce que nga naza prêt pour na kokufa mais yo naza déjà na document na yo donc ko porter plainte omoni ya juju bio ti lelo kendaka tribunal na robakiselo oyanga obeta 25 ans na prison. Est-ce que nga la fingi nani Tantine Elvino je crois na zolo baka vérité hein soki na fingi boye bisanga pona tika nanga ko finga mutute na dossier oyo na fingi te na zolo ba juste vérité
yo benga kinga psychopathe yo nde psychopathe ya makasi ya lokuta awa yo okena ndako ya Barachel awa okena ndako ya Barachel poyo Mutubazo kangisa munoko eza Elvino. Mutubazo kangisa munoko eza tantine Elvino. Rachel mutubazo gangele lokola mwana muke. Kanga mbanga na yo tatuazo loba. Dondeko ya Rachel azoloba yaza na droit koloba te pour Rachel azo alingi kutota komona ete. Tala na kitoko na olamba lia. Na choko na olamba lia. Rachel abo. Babo yoti. Esuaka gume angwana. Ngape na ebi ngape babo ya kinga kunati. Comme Mélissa au paiement. Diana kata Elvino akoya ka maladi ya ndeke soki akoya sala banani ya pembe zobima bo siko bazala bakisi na bango o basalaka donc il faut banda komela kisi wana batalaka siko nani wana ifoza la penza na mutu penza oyo azo surveiller yo soki ozo respecter kisi na wana okobanda koya pamba te mais des fois bakoyaka Elvino akoya siko Elvino eloko azo bangeza nini Elvino tango akie na famille ya Barachel alobi boye Andi Karine Mokonzi mutu atindi Andi po Andi a dragué Rachel Andi ndenge eza boye ba vidéo ya Rachel ya mitakala ebele apesi déjà Karine nga na yibi yango na téléphone ya Karine azo expliquer sikoyo mobali ya grande sœur ya Rachel alobi azana ba vidéo wana nga na ye pona défendre Rachel. Pourquoi Rachel a oki kosala makambo wana alingana na Andi te po Andi akobimisa mitakala déjà nga nazana mitakala wana mais moyena la kisayo ezate parce que Rachel aza ndeko na yo wana Elvino tangu nga na yoki na gangi Elvino a changé maloba alobi boye ngai Elvino nde nazana mitakala ya Rachel soki Rachel ameki ko publier video na ngata moko place nazo ko ya maladi ya ndeke ngape na kobimisa ba video na ye ya mutakala Elvino maladi ya ndeke yo moko confirmer biso ki okweya kango omoni yo na grade o bapesa ki yo na makambo oyo esopi yo nga nazana nga célibataire esopi yo il fallait pas même ko répondre nga même ko komaka na page na yo bato bazolo bakinga na za niveau Elvino te to komi niveau moko derrière nga na leki na esprit d'accord eza lokola ndenye nga na za boye na minute oyo na moni ex na nga moko boye ba publier makolo na ye ngamba la moko na kie na famille wana kuna asombi na mulangi ya whisky akie na ngo kuna tango babandi ko benga na ye nde ay ko changer na ko porter plainte na za ko tuna ba audio andi enregistrer yo nga na tika la ko enregistrer Rachel te patience ya tika la ko enregistrer Rachel te soki un jour nzambe ko permettre enregistrement et bima et le bien sûr mais pour le moment naza na explication na opesa binote na nangote nazande nangote et puis Elvino oyebi vraie version ya dossier ote et sopio oyebite na dossier oyo peut-être bato ba yebaki deux personnes ce qui troisième personne à côté peut-être à côté
mais dossier oyo plat oyo yo yebiango nazolo bango bien ezala baise ezala nini ezala soi-disant batinda kinga ezala soi-disant nga moko na kendaki batu boyebi te me ngai moko na bango mibale nga naza na mutu onga nazo défendre na dossier oyo ngai yanzi et puis nga moko na sala kiango na consentiment nanga mutu atinda kinga zate Elvino aza capable ya trahir même maman na bango pour na Rachel. Elvino aza capable même ya koboma bana na ye pour na Rachel. Aza mobali moko boye souci na eza Rachel azaka wana azotika ye lokola pina réserve azo tenter na no côté aza ce qui simbité azongela ye mais rêve na ye ezala ka Rachel. Elvino zwa courage ya ko bimola kisanga ke yoza je joue bio Elvino aza irresponsable. Bon signaler live nanga point. Bandoki. Nani bo signaler te. Oh. Olia bo signaler live. Bo ke ko se désabonner na compte nanga. Olia bo signaler live nanga. C'est même bo se désabonner na compte. O se désabonner kanga bisaka na yo. Kende. Mais ngande na Elvino to fandi yao. Aye na ye na ba voice. Aye na ye na ba voice. Jour na kolangwa pe na ye na ba voice a grande sœur na ye. Atonga kabatu. Je joue bio. Nga na leki Elvino na musika. Na leki Elvino na musika. Elvino nga na za mobali. Na bimaka na bana basi. Na bimaka na bana mibali te lokola yo. Pedula. Nga na ya putu. 4 mois à Pamba, 10 ans à Maboko pour mailler les Frandia. Il y a un camarade na ote. Ngande na dépensak. Et puis na tonga kabasi na ngate. Et vu no tonga ka mututu sauf rien. Ngabo yebi ngapo na zo swana na mutu ya iba ki ngambongo boyina boy. So yibongo te bonga bo mona ngate. Na ba vidéo ebele. Ngana kimbodila. O tozana ye ya ba restaurer bani na tikala ko publier ngoti. Tozana kati ya bar na tikala ko publier ngoti. Poso ngana zalaki mobile lokola na zana esprit faible lokola ya bana basi. Ndeki mbodila lobaki ke yete yekutu yete azavre andite yekutu azalaki chauffeur nanga. Il faut na bando bimisa ba vidéo o tozana ba restaurant tozawa. Non sala ngoti pona zana besoin ko prouver mokilité. Yonde oza penza mwana moki. To ozolinga ka batia o likolo or que place ngo zolinga batia eza place na yote ozo mériter ngote. Elvino oza mbandananga nga na yo niveau moko. Nga penza niveau nanga ba qualité nanga yango na yeko lakisa o aw. Oza mbandananga. Siku iloko ezo sala yo gume. Ba boyo. Ba linginga siku toki na ngona nubongo. Ba linginga. Et après nzoke soa kande boy ngape na lela kitam kimbodi la boy kinga na bien gume nzoke zala ka boy pa Elvino courage kaka mon frère eko simba ba boy kaka biso ndenge Rachel ya boyo ngape na yoki elengi po ngape ba boy kinga na lelaki boyo ngaki ba voice kuna na lelaki yo pe bien ngoyo siko ya yo siko différence entre ngana yo siko ba preveza ozokoya nga sikoyo sans sauf ayebi na membre famille na ngate kimbodi la wana ayebi te déplace kanga na lekio na maturité yoki yango ya bien je joue bio na yaki ni kema pona ko informer oke nga na leki Elvino donc ceux qui ezala ka solo nga na bimaka na Rachel ça veut dire que Rachel alingaki azwa vrai Joe ponga ceux qui na koti na bolingo na kota ka penza mobimba donc na lingaki na mema yo on dirait alinga mi mona ki azana paradis. Ngana zalaka bongo na olembo leti na sia makolo na zalaka bongo place ngala lingi do alingaki ya mono ndira zalaki na retard ya love ngana zalaka bongo et puis alingaki ya lobake sans ndi na mokili na kokufa mais nazo doser kaka ngala lingaka tala kama mama 52 ans na lingaki tangu na boye na lakeli ye mabe voiture ekufi tilelo akosa binote voiture ekufa po ezalaki mbongo nanga mutuki nanga. Eza na prière moko ma page ya salaki na live ya Maréchal alobaki soki mbongo ya andi ekotaki na voiture wana ekokufa voiture ekufi
Ah, ne place ko omoninga ngana tiki bino bo jijenga bo kondanenga mais ngana tiki libino nzambe mo kwa sala na lobaki voiture wana accident muto akufi swati yango moko ekufi voiture ekufa siko yo elvino yo sombela mutuni yo kutundenge zono zalaki na ndako Rachel bazolambela ozolia otiki Rachel na nyongo ya courant ya 1500 euros bima ya contredire ngaki yo futa ki courant wana na yellow facture ya 1500 euros mobile azokosa na sina futi mbongo ya courant yaka 100 euros azaki aza incapable ya kufuta ngo e bongo yo ko supporter mwana ou bien mwasi yo na vie na yo mobile ya matalana mobile ya ndumba mobile alingaka ba gérer ete ba contrôler ete et comme ma bouche bon la famille nga kati live na yaki juste ko informer bino ke naza mobali et puis ceux qui n'alingi na s'imposer na vie à Rachel na obala et après bon salangani pour naza mobali et pesa moi si c'est normal et pour moi c'est pas ceux qui alingi mobali oza la clochard a lokota openza a sokoli o mai a bimisi na miso abal alobiki bor nanga o ezanga greffe avant dinayo obiso bato ebele to mona kaka président ya abali na famille pauvre c'est ko yibino bolingi nini ngana zala influenceur Rachel Perez l'influenceuse pour tout balana non il faut mon quoi zala na c'est mon quoi zala likolo c'est que oya zala c'est il faut zala mayele aye ba ke muto yazo konzanga alekinga na niveau pour na minute bolobi ki Rachel alekinga na niveau alors il faut ngana zala na c'est et ça la bongout na trompé été na kosa été na finga été bakanda kanda te na la sepenga pe na za mobali na salaka na voyageaka ba vacances na zora moi sinanga tokei to nazo poster po Elvino yo na ba photo tout bimisaka na ba vidéo eza bilamba yo tango zalaki na ndako ya Rachel wana eloko te ba vidéo tout bon mona ka Elvino nazo poster eza bilamba na époque tango zalaki na ndako ya Rachel soki nga aboyi na yena ba preuve osumba boye ko sala ba analyse na bino pola kuna ceux qui na moni bokosi pe le sous trop na yé le sous mais pour le moment na tie pause boye ko sala ba analyse bolongwa okende na éviter vidéo oyo ernime ko koma et comme la bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba formol. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tika to kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndako na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo
produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko ezoko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieni susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongoli yango 0 lobezala kina 10 yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisa nga bebe na mbuma basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.